Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Une image, il y a un panja sango ya Congo, babi sango ya Congo ko panja na wapi, babi Edino image. Rendez-vous ezaka moko le 18 mai, sortie officielle ya Maya Sika, ba mama Maya Sika biso yeyo. Awa toyé la maman biso 9-3, donc 100 kilos. Bango balobi bango 100 kilos, bango nde makambo. Donc bazali awa bazui carnet na bango pe na table ya VIP. Bango yeyo maman 100 kilos, tara nde baza basi kitoko. Babi bango pe baye po ba soutenir Maya Sika boyo ka bango. Konde eza biso ba maman 100 kilos 9-3. Ba maman ba opesa goût. Biso soso mi carnet na biso bilo tina bosomi te boluka bosomba obo milengele po eza lokola masuwa nowe tango nowe tango nzamba abomai mokili na mai bato baboya kokota na masuwa batikalaki awe bo milengele bosomba awe bosomba po bokota po bokosanga biso tosomi ya biso ya lokola masuwa nowe biso sokoti oza rapide bo milengele babiezo sila babilozo sila trois bossa tout bokota eza biso ba maman 100 kilos na passé bino président na biso boye belé venez nombreux et ça chaud vraiment tellement chaud que vous allez pas croire donc biso toi assuré Mamoutou tozana donc on va vraiment mettre les paquets tout ça va paquet Angers toza biso tout boye belé merci beaucoup ça va être chaud vous êtes tous invités Ebinana oboya so boy samo kilo babi le 18 mende 100 kilos et ande babi nga jilika beyaka niki na tous les deux côtés na 100 kilos na za na la patron na za les 12 patrons na paix na za donc tu soutenir kaka Maya Sika les 12 on est ensemble babi kolombongo alia mbongo na e somba de babute ndongo lingi makasi na yo babi ngalo kwa na liaka mbongo na nga to liango ensemble le 18 mai na 100 kilos na muziki Maya Sika on est ensemble et puis on a boya asa mokina talinga ito na yakina nani on a biso ensemble venu un grand garçon Bali ya responsable de musique 100 kilos asa ne pas responsable azala si le 18 mai tous ensemble merci. Yo, avisa lobo, yo, avisa lobo,